Voilà, bonjour à tout le monde, bonjour les internautes, bonjour Nwandekonyoso. Batala Radani Tsunami Nakati ya Monde Mobimba. Voilà, je suis à Mbandaka, na Équateur, na Mboka Nanga. Voilà, donc pour une fois, na ya na Mboka Nangai, na sepeli mingi parce que boyebi ki batu musu bakaisanga na muluba, mais je suis mongo. Na mongo na Mboka Nanga na bi bon. On a banda reportage nanga bien na kinotala et pas boketu premier au boyebi combattant au bunde la ramboka. Donc yango wana na bi na banda non reportage on a ki otala non ba parents ya boketu na tala place boketu abotama po boyebi ki boketu utambandaka azalaka awa tina ndenga ya poto akitamba moka ye poto. Alors yango wana lelo vraiment na lobi na banda non awa na tala boketu. Donc toujours continuer bomo na mboka na bon Air Congo hein, quartier Air Congo place boketu avanda na mbandaka toujours na mbandaka Losako. Oui, Losako na bino nyonso. Donc toujours na mbandaka bomoni siko penda place boketu village ya boketu yango Air Congo. Tokoti na kati babilo pa na bango eza na sekuna na suka mboka difficulté za makasi tozo kende boketu tab ngai ya baboketu ya liboso naza mokolo kolanda pona mukete na botami na le 12 mai 1955. Ah bon, au garde de taille. J'ai 64 ans. D'accord. Yango na yaki awa na mosi na ngai to kosala mosala ya ndako. Oui. Moko mosusu bandeko bakuta poto bakelele sika kovanda. Yango boketu atindaki mbongo yango natongi ndako oyo. Boketu ya yem tatinda mbongo batonga wa. To aza kotonga ndako oyo. Kaso esila na ngana vanda na ngata awa. Esili kwa kote moko ebandi kosila oto tie papa yango ndengai na fandi na mbandaka ngai ya na bango ya liboso. Boketu abotami awa. Ndako boketu akoleli tobuka. Oyezaki depo ya kotia babiloko ya ndako yango pe nanu lokwa ndako esilite tovandi mwa pembeni na ino soki ba chambre na ngai silinde tokotia. Bongo komba ya boketu ndinga bundaka wana bino pe bosepela nango. Bon komba ya boketu eza inspiration ya Nzambe ndenge kotie ki abundela mboka. Biso pe toza kobunda pona Jésus Christ. Yango biso toza pona Yesu masiya ete abikisa biso babikisa libota etambola malamu. Po biso papa na biso aza plombier, mama na biso pe azalaki mokati bilanga. Babokoli biso yango pe Nzambe na mawana epe na ngolu ndenge asali lelo boketu atelema pona libota mobimba pe telema. Siko koyemba boketu bandeko bozo nanda toza vraiment na kati mbandaka na Air Congo hein, quartier Air Congo. Donc toza vraiment na mbandaka na suka ya mboka. Donc tozo tuna ba renseignement oyo balinga boketu na ba oyo bayeba ki ba renseignement na ete bobo toyeba lelo toyebi déjà ki boketu abotama awa na mbandaka. Donc musique na ewa na inspiration ela ya Swede e bandaka ekaka na bomwana boketu azalaki moto bandai kotanga moko azui masuwa ake Kinshasa. Inspiration na eko kokota ye pona ye na biso moko abalaki lusaki vanda Anne-Marie botango ye na biso moko akufaki na kitambo nde inspiration ya boketu ya muziki ebandi. Mais aba bandaki kobeta kaka bambonda na bango bana mike nde tango akomi na Kinshasa. Nzambe pe aye kolokota po Nzambe nde moto alokotaka pe atombolaka asalaka esika eloko eza te. Tomoni pe papa tomoni ete mwa quelque chose na pesi kozonga osomba ta quelque chose osomba bana nde basomba secret osomba bango secret. Lokwa tolekaki pena mapona miao biso tu tobaki ki fayulu akobima mais
esiki eloko ezalaki te eloko ebimi na nzela ya nzambe tokopesaka nzambe merci bon sika talaka ndenge Fayulu abimi te Tshisekedi abimi ça fait nzambe alobaka neti biso bato tolobaka te. Voilà, donc ezali engelo lobake ekomama déjà ke nzambe nde moto asalaki yango abima mpo moto moko te akoki komibimisa ye moko ata ndenge Tsuki azoloba awa moto pamba eloko pamba mais alobi mais il faut tomonaka eza nzambe nde biloko mosusu toboyaka yango te toboyaka te tala ne papa Tshisekedi pe lelo akomi mokonzi monene ya ekolo mais toyebaki te ete ye akoki kobima esika eloko ite eloko ezali. En tant que pasteur papa, donc pour nayo en tant que pasteur Lolo Félix Tshisekedi dans un pouvoir, donc pour nayo pasteur ngelo baki nzambe penza, donc ye moko mutatie na kata pouvoir wana nzambe moko mutakana ki akotitie na kati a diriger mboka. Bon nga naza musai na nzambe biso tolobaka polele po soki nzambe te eloko moko ekoki kosalema te. Po biloko mokano tu ezaka na nzambe na peso exemple ya David azalaki na nzamba bana na ya minene babimaki bana yese baye babimi baye kotuna oh nzambe alobi oyo te abina tika na mona moko amuke bokende kozwa ye tango bazwaki ye aye balobi te o nzambe aponi yo batiaki eliseke na yango pouvoir wana ezalaki makasi mpona kobima mpona ezongi pa na biso me ndenge lelo ezongi na maboko na biso eloko tosengi kaka na papa aza na bomoko na bato nyonso ezata bachuki na bazaka na bomoko kimi ezala pe akopambwa makoleka yango nzambe alobi kosalaka bato ngonga mosu ekoloba no mabe kosala mabe te yo zongisa malamu ngonga mosu na nzela na yo kodwa lipamboli ya monene. Voilà, bonjour à tout le monde, bonjour les internautes, bonjour Nwandeko Nyonso. Batala Radani Tsunami Nakati ya Monde Mobimba. Voilà, je suis à Mbandaka, na Équateur, na Mboka Nanga. Voilà, donc pour une fois, na ya na Mboka Nangai, na sepeli mingi parce que boyebi ki batu musu baka isanga na muluba, mais je suis mongo. Na mongo na Mboka Nanga na bi bon. On a banda reportage nanga bien na kinotala et pas boketu premier au boyebi combattant au bunde la ramboka. Donc yango wana na bi na banda non reportage on a kinotala non ba parents ya boketu na tala place boketu abotama po boyebi ki boketu utambandaka azalaka awa tina ndinga ya poto akitamba moka ye poto alors yango wana lelo vraiment na lobi na banda non awa na tala boketu donc toujours continuer bo mona mboka na bon Air Congo hein quartier Air Congo place boketu avant na Mbandaka toujours na Mbandaka Losako. Oui, Losako na bino nyonso donc toujours na Mbandaka bomoni siko penda place boketu village ya boketu yango Air Congo. Tokoti na kati babilo pa na bango eza na sekuna na suka mboka difficulté za makasi tozo kende boketu ngai ya baboketu ya liboso naza mokolo kolanda pona mukete na botami na le 12 mai 1955. Ah bon, au garde de taille. J'ai 64 ans. D'accord. Yango na yaki awa na mosi na ngai to akosala mosala ya ndako. Oui. Moko mosusu bandeko bakuta poto bakelele sika kovanda. Yango boketu atindaki mbongo yango natongi ndako oyo. Boketu ya yem tatinda mbongo batonga wa. Aza kotonga ndako oyo. Kasi esila na ngana vanda na ngata awa. Esili kwa kote moko ebandi kosila ototie papa yango ndenga na fandi na Mbandaka ngai ya na bango ya liboso. Boketu abotami awa. Ndako boketu akoleli tobuka. Oyezaki depo ya kotia babiloko ya ndako yango pe nanu lokwa ndako esilite tovandi mwa pembeni na ino soki ba chambre na ngai silinde tokotia. Bongo komba ya boketu ndinga bundaka wana bino pe bosepela nango. Bon komba ya boketu
eza inspiration ya Nzambe ndenge koti ki abundela mboka. Biso pe toza kobunda pona Jésus Christ. Yango biso toza pona Yesu Masiya ete abikisa biso pa bikisa libota etambola malamu. Po biso papa na biso aza plombier, mama na biso pe azalaki mokati bilanga. Babokoli biso yango pe Nzambe na mawana epe na ngolu ndenge asali lelo Boketu atelema pona libota mobimba pe telema. Siko koyemba Boketu bandeko bozolanda toza vraiment na kati ya Mbandaka na Air Congo quartier Air Congo donc toza vraiment na Mbandaka na suka ya mboka donc tozo tuna ba renseignement oyo balinga Boketu na ba oyo bayebaki ba renseignement na ete bobo toyeba lelo toyebi déjà ki Boketu abotama awa na Mbandaka donc musique na ye wana inspiration yela ya Swede e Mbandaka ye kaka na bomwana Boketu azalaki moto bandai kotanga moko azwi masuwa ake Kinshasa inspiration na eko kokota ye pona ye na biso moko abalaki lusaki vanda Anne-Marie botango ye na biso moko akufaki na kitambo nde inspiration ya Boketu ya muziki e bandi mais aba bandaki kobeta kaka bambonda na bango bana mike nde tango akomi na Kinshasa Nzambe pe aye kolokota po Nzambe nde moto alokotaka pe atombolaka asalaka esika eloko eza te. Tomoni pe papa te, papa tomoni ete moi quelque chose na pesi kozonga osomba ta quelque chose osomba bana nde osomba basomba secret osomba baba secret.